ongeza siko kamera. 100 mètres. Il faut que ça 100 mètres la caméra. 100 mètres. Il devait se vivre. Viva. Il faut que ça 100 mètres sinon on coupe. Au moins quand il chope dans l'île 100 mètres. Mwana mama. Mambo maso. Asobele. Tolobi mambo m'a changé, mambo m'a bouleversé. Mes chers amis, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil apparaîtra. Tolobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Mwamai Wakanini le grand Mukish Elonga Fête, l'homme qui a sucré la banane, double brassard, le grand esprit, le Cassandre, le visionnaire Fomunti, l'homme le plus propre au monde mobile. Tobetele Maboko Makasi Yaya Tombola Liboko Kangaba. Merci beaucoup. Tolobi Boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Azalaki na palais du peuple samedi na 15h. A présenté qui panel na ye na musala na ye. Musala bandi kitoko. Bomoni félicitations. Ya président États-Unis. Félicitations. Ya Belgique. Belgique. Ce que vous avez fait félicitations il choque. Mais tokolanda bino parce que papa Etienne Tshisekedi alobaki bokotala Congo na fenêtre. Yaya il faut vous répéter. Tala tokomelaki bino moto bobomi Lumumba bozolobaki bokotinda biso lini soki lini wana eza ya ntaba lini wana soki eza ya ngulu tokozwa lini wana te. Ça c'est joué avec les Congolais. Yo bomi Lumumba, bombi lino. Bombango yo juro ko na lino au Belgique. Oko regretter. Attends ceux qui nazoken na ko vendre na Belgique te nazoken des États-Unis. La finale à Makambo. Belgique ko pesa ngani? Boza na nini? Baza eloko te. Bino boza na aéroport kozwa kambo. Ngana nazoken na yenga États-Unis na kozwa basket kitoko yo ya muto bodike. Il appelle Viva. Mais d'ailleurs, Ngana Zamukuse Nazamuke, Bakecho et Zakun les États-Unis à Minen. Et Rezoya, n'a coupé sa bateau. Nous avons 3 conteneurs avions mobile. Kala la Kalao, Zoanango. Il appelle Viva. Oh, Simba Kibilamba Makila. Yawana Zoya. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo. Tinda viole l'eau. Et Kende Kozwa Kala la Kalao. Ouais, Simba qui bilamba makila, ya Chebeya, témoin oculaire, témoin tangible. Il y a un kangia lobby, na des avions gifs, avion moko, on a bilamba ya sans formol, yaya, bokolata bokolemba. Na koya na moka kao. Tokwa ki kote mukembo boele, tokwa ki kote mukembo boele. Il dépend de Viva. Le peuple d'abord. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Azosala musala kitoko bofinga qui est patin bolobi placebo employé ba nyonso nazala ki mayele a utiliser le corbeau et le renard. Politique le corbeau et le renard. Alobi Kabila c'est mon partenaire privilégié. Kabila doit être là pour lui consulter. Azana mayele kitoko. Alobi, je ne dois pas finir dans le passé. Erwana Bayoki, je ne dois pas finir dans le passé. Toyiba c'est bon. Babandi ko yiba 400 millions, 600 millions. Awo siko mukama. To la muki na tongo toyoki. Kaka le même Félix Wana. Alobi. Je vais déboulonner le système Kabili. Kabiliste. Kabila Banda Alobi. Ah, Fachi. Déboulonner le système Kabili. Tola mukana tongo boy. Onzala mwana mai na ngai. Onzala totangi na yo classe moko. Mais soko yibi omukama. Erwana bango basiba détourner ba 3 millions 4 millions. Bazoka na bango te. Tala mwana mukisha zaka mukish. Sikoyo Kabila pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie.
Félix s'en saisit et dit, mon bon monsieur, qu'apprenez que toute la terre qui dépend de celui qui l'écoute. D'être ma boko. Yaya, ton lobby boy. Kabila a rencontré une délégation de la CPI. Sans formol. Samedi. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est toi monsieur Kabila? Oui, c'est moi. Est-ce que tu sais que tu avais tué Chébé? Pas moi. Oui. Est-ce que tu sais que Olia qui va piquer? Pas moi. Est-ce que vous avez vu que au moment qui désespère? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu que au moment qui va tête? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu que au moment qui va combattre dans la je ne sais pas. Vous avez vu que massacre à Boutoudja Congo est dans Moutunayo? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu que au moment qui Pépé Calais? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu que au moment qui Kestel? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu que au moment qui Marie Lussambo? Je ne sais pas. Est-ce que au moment qui est Simouken? Je ne sais pas. Est-ce que massacre à Makabola? Vous avez bien beau? Je ne sais pas. Est-ce que Bundudja Congo? Vous avez vu Makambo? Je ne sais pas. Massacre à Kamona, vous avez bien beau? Je ne sais pas. Kapangala Koufaki? Vous avez bien beau? Je ne sais pas. Sans souci à Koufaki? Vous avez vu Makambo? Je ne sais pas. Nani? Madilu système? Vous avez vu que Yomu Tobomaki? Je ne sais pas. Jacques Mbadou? Vous avez vu qu'il y a Koufaki? Je ne sais pas. Armand Tungulu à Koufaki? Vous avez vu que Zaire? Je ne sais pas. Komina Maluku, oye bien encore? Je ne sais pas. Papa Wemba, oye bien encore? Je ne sais pas. Baouma le général, je ne sais pas. Moussa Mabé, je ne sais pas. Mamadou Ndala, je ne sais pas. Poteti, je ne sais pas. Luambo, je ne sais pas. Lumbe. Oyebike, yo mutobomaki mo basuki sikoy. Oyebike, yo mutobomaki mo butu. Je ne sais pas. Ah, Pachi. Ah, toujours moi. Oyebike, obomaki Tshisekedi le père. Je ne sais pas. Oyebike, obomi Katumbe Mwaki. Je ne sais pas. Est-ce que oyebike, obomaki Mousé Laurent Désiré? Je ne sais pas. Obomi Samba Kaputu? Je ne sais pas. Félix, toujours moi. Oyebike, tu es le vendeur d'uranium? Je ne sais pas. Chez Katumbi. Monsieur Kabila, est-ce que tu sais que tu as vendu l'uranium? Ce n'est pas moi. Demandez à Moukala Katou. Yaya, tous à la Ozagé, tous à la Kotelema, comme un seul homme, tous derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwansombolo, moi Maï, tous à la unis, au moins que Lumumbashi baza unis, Bakimi, insécurité sina Lumumbashi, Bazongi kaka na Est na Bukavu, Tosangi na Bana Bukavu, Bana Goma, Bana Nord Kivu, boza unis, Bobenga na Munguna. Bosala makamunete sami na Katuba 1, na Katuba 2, na Machipisha, ba se prendre en charge. Awa, les ambassadeurs, Bakoutani na Félix samedi, de Brésil et de Portugal. Balobi toye social, biso toye pour na biloko ya kolia. Yaya, tokolamuka boye. Lui aussi mabundu na misatu ya kokalinga wana mwa pundu pembeni 3 bulu ya fufu ya moto obeti ozoya na musala ya koto tozoya na musala na nzala eza na bambi ndela komona azwi mwa kamwa tesi muke bosi mebiwa sharwa ma ebele ali atondi akomi énergie, mais puis surtout qu'on est dans la 15 heures. Alors il faut changer le système. Il faut tolérer les hamburgers, les charoma,
batelo na baba avant batelo shawarma batena no mwamba yaya qui to sumbi tare et télévision na yaya il a pas viva tu as besoin ko tu as la retard so na tangi tare boyo kotanga kabila okwana te balanda ka mukili mobile siko tare ça va te on doit citer le nom le chat par son nom. On doit farater. Nous devons continuer le verbe farater au temps présent. Je farate, tu farates, il farate. Nous faratons, vous faratez, il farate, elle farate. Il faut farater. C'est le système. Manger un peu, ça doit sortir par la mise. Sinon, si ça ne sort pas, tu seras comme Gamère. Le verbe farater au temps présent. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso, il y a produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so benza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo te kama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store. naza kuna te baoyo bakondima ngai bandimi oyo bakoseka bao bakoboya ngana politike ekomi le nazokotisa na humour tolobi boye Félix Tshisekedi Tshilombo a interdit toute tracasserie na ba école na ba université botika bana batanga ki oyo kosenga mbongo mukama oyo na ISE mbongo mukama botika bana batanga classe kimia bazana retard vrai ou faux to boy tracasserie routière le OPJ Félix Keba OPJ Félix Keba nakalu fungula ozokanga mituka ezokoma te 300 alors bandi kobenga mutu moko bapeso 300 na motifu ni muko antombola yoka ngai le général Kasongo ona lingaka mingi po mikolo tozokopere bien botikanga naloba ayabisinga boye Gilles nazotrake kuluna nazosala boye tielanga na se okomona musala kitoko na tieli yo na se namona okangelanga bakuluna nyonso epui okende na kanu fungula tracasserie routière epai ya Feli OPJ Feli so okangi bango biso totie na se yaya tozokenda pa de caméléon
soki mutu alobi ke tielanga na se na kosala mosala kitoko totielano na se topesi eta une semaine tomona clair vrai ou faux alors papa Kasongo sala mosala na yo mpo olobi ke oza mosongi mais biso toza beto na beto toboyi tribalisme tolingi mutu akosala mosala kitoko toapuye ye vrai ou faux alors papa Kasongo nalingi mosala emonana na miso peuple congolais tala ndeko na yo Ngobila Bafulu akangi zando awa atiata market te emwe yango oyo zando ekomi wese zando ekomi place akosuba ekomi bahotel mais yaka omoni jambo omelaka Ngobila zando yango ekomi salite mais topesi ye 48 heures bafongola za zando muku ntombolo yoka ngai balecteur na yo bazali awo basouffrir baélecteur na yo sikoyo ndenge ya kovote biso na 2050 Est-ce que vous comprenez na bandeli lumbe tolobi boye muku ntombolo balecteur na yo baza ebele na kati ya marché central basouffrir bango biso siloko na biso eza le peuple d'abord siko peuple yango akomi kotelengana akomi kotuna Gilles ndenge nini na bino bakonzi bolali na bapale bino nde le peuple d'abord bino nde ifo boya kotala situation ya zando eza ndenge nini siko koma ngai nakomi chef na bino ndenge nini batunaka ngai bino bolali pongi batunaka ngai Gilles ndenge nini bino na bajipu filme ngai natambolaka na se soki boza bakonzi ya solo botambola mpe makolo lokola ngai nazotambola makolo batunaka biso nyonso makambo ya zando eza ndenge nini nazalaki na projet ya Tilejelu na route ya pe siboyoki mondo mobimba esepeli naketi kuna nalobeli ovede azosala mosala kitoko yaya il faut bo répéter parce que ngai nazolukila bino misala soki yo boyi kende ovede avec papa Victor Tumbatikela mama tokendaki na yo te okendeki monde entier bazobenga na telefone yaya sinazoza bato moke bazwaka bato moke tozokende nazwaki te merci vrai ou faux nazwaki chinois vrai ou faux nazwi mama okendaki te tokenano 10 bacameraman nyonso bozalaki te bozalaki te yaya tozalaki plus de 10 à 7 personnes alors mosala ezosalama kitoko ti tokokende tokosala liste ya 100 personnes eza bongo te siko bazolukela bino mosala bamosusu bazosala kojo ye azokende koluka ye moko nazolukela nde bino soki ye alie oyo alie tozoprepare te famille na ye esepeli famille mpe ya mama esepeli famille mpe ya ngai esepeli deja tozolongola charge na yango tolobi boye Ngobila doit laisser la place Ngobila abetisi masasi na marché na mama yemo 2 morts plusieurs bana na couverte bakufi c'est crime contre l'humanité te nasengi na communauté internationale crime contre l'humanité ezaka ndenge nini communauté internationale boyebisa ngai crime contre l'humanité ezaka ndenge nini babomi bana na couverte ezaka na hôpital eske masasi ebetaka na hôpital sikoyo droit de l'homme bozoloba te botikeli nga mukumba société civile nani société civile papa katende otikeli nga mukumba na yo nani papa kabyamba George kabyamba mukumba oyo seza ya yo papa Christopher Ngoyi société civile ya RDC otikeli nga mukumba nga naza combattant nalembi mpe na bilobela la voix des sans voix boza wapi sikoyo ngai nakomi na place ya la voix des sans voix yango nasengi mondo mobimba mbongo efele bopesa ba la voix des sans voix bopesa bakateni bopesa bavoka boye nango po biso tozoloba vérité je préfère de mourir que vivre chez nous nalobi François Beya musala na esi François Beya ake na Rwanda asali réunion tozana baojo
contre le chef de l'État. Alobi ke toyokani na ba Rwandais. Toyokani toza batu moko. Est-ce que yo yokani na Rwandais? Jamais de la vie. Est-ce que basi bazongisi batu nyonso bakufi 10 millions de personnes? Vraiment, avec des biloko. François Beya, musala na we si. D'ailleurs, nous oyebisa bino. Tokosilisa pouvoir nani élection en 2050. Soko boy longo akende. Pona nini? Tozo kende nanu na recensement. Il faut toyeba qui est congolais, qui ne l'est pas. Toko kende na forêt équatoriale. Il faut toi identifier ma pigi. Il suffit de quoi? Il suffit de la chasse et de la cueillette. Il faut tous sommes le bango batoloto. Il faut tous sommes le bango bateau de paix. Il faut tous sommes le bango balance. Pierre. Si quoi tokokoma kuna, il faut tous ça là 4 ans. Ceux qui tobimi, tozi ba diaspora. Tobeti 2 ans, 6 ans. Toye na Congo mobimba, tobeti 3 ans. Et combien? 9 ans. Tokesi koyo, tobengi Mendela. Lambert Mende. Tangela biso article 70, alinéa 2. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. En fonction, 2045 ans, 50. L'élection. Tokobimana 100%, pour tokobimisa passer mukuna. Muntu akopublier et puis bakopublier mona chiluba. Muntu muku atawa kumbala. Chilombu wa Tshisekedi wa mulumba. Beta maboko makasi. Yaya, soko boy, le baluba sont au centre. Baluba bazaba mboka tete. Bazaba centre. Nous, Kinshasa, nous sommes des Bantous, Touti na Est. Touti na Est. Na frontière. Tous les originaires, tous les Kouya. Ce qu'on tanga l'histoire. Mboka zaba pigime. Na ba proto Bantu. Yo mutozolo bawa. Katanga. Merci. Katanga ni yetu. Yetu ya Rashid. Merci. UDPS viva. Naebi ke na lobi bingi na Tokia. Merci beaucoup. Mutoki na ngande na kolia kito. Mutoki na ngande na sombi mitu kamisa. Mutoki na ngande na kokufo lelo te. Na za nzambe. Il faut na somba lupangu na banda pe ko brosser na zoboka mai na se. Na banda ko lupangu te. Yaya, na zomo na shadari ya zo brosser likolo. Abwaki mai na se. Kapeni fo na salango. Tous ces pays ici bas. Oh babanda ko sala biso pe photo sala ba. Bango. Mote la biso. Mwana mama mwana mama. Mambu maso. Batu la paka ba mona pe. Kiyaku kianga na kia. Esiko zali beta mulolo. Système échangé. Bouila yandi. Bouila yandi. Et puis là-bas, IDPS, viva. Arrestation bientôt. Oui. Il y a Hippolyte Kanambe Kazé. Le Messie a compris, la tempête arrive. Assassinat, il y a Luka Antanasio. Ambassadeur Yaïta. Fatih la lumière. Incarnation n'a pas fallu, il y a état de droit. ONI est divisé. Conseil de sécurité est divisé. Parce que Kop Nabango, parce que la Kama Kelemba, il y a Shinkolobwe, il y a pétrole, il y a colbat, il y a tungstène, il y a manganèse. Mais Fatih Béton, la sagesse Kembona Yahweh. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Nagangati. Mwana mama. Un accord signé. Accord, il y a défense et militaire. Fatih Béton na Pentagone. Amen. Plus de 30 000 marouistes américains. 1500 agents. Il y a service central américain SIA. Pour renforcer l'armée congolaise.
donc moni papa na biso wazali ya commandant ya garde républicain Christian Chiwewe. Félicitations à Christian Chiwewe. Christian Chiwewe séjourné dans la province. Il y a le Bumba, 1800 commando au Bazala qui formé. Il y a garde républicain. Dans les États-Unis, dans l'Égypte. Déjà, il a déployé Bango. 12e régiment. Voilà. Oh, bah, qui a sécurisé ancien président. 3e régiment. Oh, bah, qui a un camp militaire de Kimbembe. Voilà. Il est pesé. Viva! Viva! Bientôt, Mouzitu Adolphe. À la barre. Mouzitu, à la barre. C'est bon. Pourquoi Mouzitu à la barre? À ça qui remise et reprise dans ma tête. Oh, non. Il y a beaucoup de secrets. Oui. Surtout à faire, il y a Bukangalo. Tu vois, il y a Mouzitu, Ndazawana, Makolo, Makolenga, bientôt au Mukamata, Bakayandi, et tu es dans la prison là-bas. Gardien parlementaire, dans Sukawana, ils ont les 15 mars. Mars. Jouana. Parce que Mbosoko Dia, il y a Mbosoko Kodia. Merci, président G. Mbosoko de Christophe. Papa a 78 ans. Donc il va louer au ça qui force. Na ba rebelle au basa la carte de l'Assemblée nationale. Et 2500 hommes autour du ancien président pour leur mener coup d'état constitutionnel. Et tandis à Congo, Balongwe, pour nous soutenir ça, Bolingo, Bomoko, pour soutenir chef de l'État. Tout ça, hiérarchie, il y a parti idée. Tribalisme, ezala musika. Watoto wakatanga, walumbu, kadutu, uvira. Amujambo e. Jambo sana. Bapangi na mundu bangwashi ya bandundu. Ebwenge. Bana batatu dibumba dibaya. Kabeka Mwanga, Titolo, Dibumba, Dibaya, Kamonia, Sumbula, Komina Nganza, Ndesha, Katoka 1 na 3. Bétois Boué. Merci vraiment. On a reçu qui ça. Maman Moko a benga kinga des États-Unis. Ya moi si, maman n'a pas sa combo na été. Atindi mbongo na combo nanga. Atindi $100 américains. Na $100 wana. A prêté 2 personnes. À lobby, président Gilles, $50. Après sa papa, il y a 95 cas d'âge. $50. Président Talon. $50. Papa m'a sauté. Papa Mkolo. Papa c'est vivant. Alobi, papa Oyo. Papa wana banda qui est partout. Papa wana banda qui est partout dans la diaspora. Azaya mukolo ezala ki jour ya anniversaire na ye wana. Atelier $50. Maman na bina natanga kombo na été. Akosunga batebe ebele. Aza États-Unis, aza maman ko asamira bakasi. Na baki maman na kokomba. Na moni sambongo na misi ba combattant. $50 a pointé papa Oyo à attaquer chapeau ya rouge. A quitté l'IEP $50 yangoyo. Na la baki ngami yake na kozana transparence. Na kolia moko mutu moko parce que auto sala ko nzambe ayebi ya. Bon on ya. Mwana mama
Mama. Siko papa asenga merci pas maman. Koya sungiye. Siko président Gilles akosenga merci na maman. Papa a 5 ans d'âge. Alors, il a continué à remercier maman. Oh, salut, ça va sungaye. Amoko yo, peke le latte. Oh, personne n'a besoin de sungaye. Ça dit, aya. Bon. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Bon, merci beaucoup maman. Naman sosali. Bona ngai natombeli yo merci mingi. Bozo isile biso pe bolamu na zo isile yo bolamu. Na president Gilles moto apresenta kabisa nyoso. Bona na president Miak ayeko kumisa kodio pesa kiye na parlement debout to s'appelle sans formal parlement debout sans formal yelo. Merci beaucoup na ba diaspora nyonso. Musala mozosala musala malamu. Bozosunga biso. Papa oyo abundike la 40-45. Sapato esila kinyonso mekira saper. Maintenant lelo bokaniseli ye. Merci beaucoup. Baoyo mususu balakaki ngai. Bo mbote pa. Ezaka esuki kapa na ye moko te. Tozana ba mama na sima. Bazana ba garantie andako te. Bazana mbongo ya koteka te. Biloko nyonso esilaki epangobi. Batumbi bakwanga, batumbi ba plante. Ba mama baza wana sima. Sikonyo mukumba wana nyonso ekomi kaka Gilles. Maintenant lokola Nzambe ya Tshisekedi a inspiré na kati na bino, na kati ya ba parlement. Biso na miyake to travaillaka na transparence. Bomoni bino moko. Eza bongo te. Soki ye bokomona yango. Papa, merci beaucoup. Aucun de côté provision, aucun de côté l'autorité. Merci vraiment, le Parlement. Merci le président Gilles. Merci le tout. À côté de Mbongo, et pas président Gilles, et pas Emiliake. Bongo et Coco et Kokoma. Et ça là qui $100. Il y a 10. La cabole n'habite ni balé. Oh 50, oh c'est 50. Tant papa là awa. On met au parlement, on fait un bon bongo. Nous sommes comme papa Dioka. Aïe bisaye, aïe à témoigner. To bandi c'est quoi témoignage. Il ne peut se vivre. Viva. Après ça numéro. Numéro ngai parce que pas déranger ngai. Ouais bon c'est ango aswango. Plus 243 96 360 50 14. Sur WhatsApp. Mon maman, merci. Merci na ba nyonso. Merci na ba nyonso basenga kinga numéro ya Mukoko fils. Nga na kopesa te, ayebisa nga koya lelo. Na lokola yete Mukoko fils ye moko akoya kopesa bino numéro na ye. Numéro na nga za 081 57 24 609. Masa tokei. IDPS viva! Viva! On va taper ça viva et longa. IDPS viva! Viva! Fachiba! Béton! Moi Maïba! Béton! Les Klamou Kishiba! Béton! Mou Kwantomaloba! Béton! Balobaki, Obandaki, Yango, Okosilisa ya! Yango! Yaya Tolobi Kabila Kende Wapi, Abatama Wapi, Topesiye, Tobenga mise en garde. Bon, dès qu'on a la déclaration à Chadar Lobby. Azo signalé, Tobenga Ligue des jeunes à PPRD. Yango Monaki même va mettre à PPRD. Tu peux faire mise en garde. On a droit de faire la manga na yo pona biso. Alobi na moi oyo. Il fallait que nous ayons Kabila na aéroport au Tobengi Anjil. Est-ce que nous avons mis yango? Yaya, yango na separa na papa na Patrick Mubenga. Hein? Patrick Mubenga na Tobengi papa, Tobengi Lola. Na Liège. Alors à tout moment Kabila, il fallait to lukato China zo parce que to kokotsa mbongo na République démocratique du Congo. Maman Kashinga Mubenga alobela yango de temps en temps. Pour Kabila, azali exemple, il y a tous les Congolais anyataka mbata. Il de paix c'est FIFA. Viva. Lobby na yebisi bino à partir de lobby élection to bengi ya Sénat bakataki. Les londe tozolande la fisc parce que il fallait passer l'élection le plus vite possible pour bâtir le gouvernement. Les 2 max, qui déjà va passer bino to bengi briefing. Mais ne pas kobeta à 7 qui premier ministre. Un lobby entre les 10 na moi et Max
il fallait babimisa gouvernement nyonso mobimba yaya na ebisi bino bovanda calme tozali koemboîter les pas comme Jésus-Christ alléluia Amen. yaya na ebisi bino tokotaki na réunion depuis samedi po ete koyeba ete baministre mosusu boyokaki même biso toboyaka yango sur le terrain toyekotala ete baministre mosusu IGF akende asalaka bango audit akomprena ete bazalaki maboko pembe babande kotia bango bakoka jambe nazoyebisa yo junior mata akotika mikindo akotikala ete ilongondo akotikala soko boyolo topesi mise en garde na biso oyo tobengi na ndeko ya ADT Sylvain Mutombo toyebi bien okosaka biso ndenge na bima ministre abima na ndenge na ngai mais l'air biso toye ko vérifier même mokonzi mboka boya kombo na yo parfois ba désordre oza nango toyebi bien soki totali même na ministère na yo combattant moko yo ata babetela ko maboko bazalaka te yango topesi yo mise en garde bisiko ozali keba yaya nayebisi bino vanda calme boutu koyoka Kabila tantôt na Dubaï, tantôt à Kiti Katanga. Tolobi abata mata na bunker. Azala epa nyonso, biso yo tolobi et longo ba eko découvrir ete Kabila dali sanguinaire. Yende mutabomaki ambassadeur italien. Il ne peut se vivre. Yaya, complicité na Monisco. Libabe wana na ba président mususu africain, balingi ko ba belango to bengi mu kwanto molomo amai. Koyebi sakabino Fachi Beton. Azali réponse à peuple congolais. Amen. Tolobaki tout arme forgée contre Fachi. Et qu'on a nié ça. Ça c'est fait. Yango tokobaka moto, papa, tokobaka moto. Pour cette fois-ci, Bakatumbi, tokobaka la bango moto. Parce que bauti koyoka, mbona mboa sui bango. Boyoki quand même na lamuka balobi tobengani Katumbi, tobengani Japel même. Bao tobengani bango bana makamuna bango. Mais toyebisi bango, tozana besoin ya muzitu. Azali parmi batoyo lelo tangu bukanga lonzo zolo na mate na matata ponyo na lanyo na ba interview olingi ko intimider Gilles Alingete ozo finga ba combattant batikala kotonga même centre de santé te olobio université na yo mapon ndenge zali wana université na yo mapon o ozalaki na ba opérateur économique oyo batia bambongo na bango na université mata po walukuta munene tango ozalaka na campus ozalaki ambassadeur obanda ko représenter o tobengi ba Rwandais na kati ya Unikin lelo yo kokosa biso ete osalaka crash d'avion banda katumbe mwa kakufa matata ponyo to kamondo comme premier ministre yo osala crash ya mutu boni bacha yo premier ministre yango to yebisi yo matata ponyo keba na Gilles Alingete keba na bisala sala yaya matata ponyo azolinga ko menacer Gilles Alingete alobi ezali groupe ya parti politique moko boye oyo batonga te école batotinda bango po ne fiske na batu moko ya matete papa toyebi malata ponyo biso toyebi Gilles Alingete azali mwana ya matete mais yo tikali kozala ni mwana matete te toyebi peuple sobima te bando sala crash d'avion ti lelo tokotuna yo matata ponyo keba tikela biso IGF aza na besoin okangela biso bamiyibi nyonso outu komona nde batie na ligne oyo bapesi oyo tobengaka bapesi brevet oyo tobengi ya nini ya démérite oyo tobengi ya ambassadeur de la paix yo matata ponyo yo kopesa biso exemple okoyebisa biso macroéconomique oyo yiba biso systématiquement okoyebisa biso farafara il ne peut se vivre tozosignale na Kasongo tozosepela te papa Kasongo lobaki totya na se tozondima yango mer kuluna oyo esalemaki na Tchangu batu baina batramotina zokata mutuka belo na lichette oyo basalaki précisément na mikondo tozokondana yango avec toute énergie kuluna ye kozonga Mexi na mal à l'aise oyo azosokola oyo tobengi quartier nyonso mobimba tosengeli toana besoin koyoka suba kuluna te yango tozobeta sete na Jean-Marie Lukulasi kita na Tchangu opération kuluna esila il ne peut se vivre combattant d'élite awa na ebisi bino bozala ekenge bozala lisu likolo ya nini parce que boyokaki awa d'ici bientôt bakabale banda kobongisama je fiske na complicité oyo tobengi ya ndeko na biso oyo tobengi nani procureur oyo tobengi ya Gombe procureur ya Gombe pone fiske toye komona ete abanda kobengisa
IDPS viva! IDPS viva! Fatima! Fatima! Vous comprenez le président J. Adam Laya Pembe. On dit au Longwe, mon père remplacé. IDPS viva! Combattant d'élite! Awa na ebisi bino Fachi Beton bouti kolanda lancement oyo auti kolancer mpona oyo tobengi opération ya kobanana ngwende ya Union africaine alansango famba te bouti kolanda même bauti kopesa ye balongonya alandaki Lorenzo parce que toye ko comprendre ete ba président mususu africain bazalaki complice par rapport ya oyo tobengi banda Fachi akoma président ya Union africaine mais grâce ya Kolo Nzambe ngana yo nenga zobatela ngana yo bolandaki Lorenzo auti kopesa mbela alobi ete nazo soutenir Fachi à 100% na programme na ye oyo a lancé sur le terrain papa na yebisi bino RDC et comme une solution pona oyo tobengi monde mobimba bouti kolanda échange oyo mokonzi mboka salaki na oyo tobengi première nani oyo ya États-Unis d'Amérique vice-président oyo ya États-Unis d'Amérique échange oyo basalaki mpona fisque baye comprendre ete parce que conseil de sécurité bouti kolanda ndenge condamné même oyo tobengi roi oyo tobengi ya Arabie Saoudite mpona fisque ndenge abandaki journaliste na ndenge bauti koyamba Kabila yango omonaki délégation ya ce pays bakitaki na Dubaï depuis samedi lere bakitaki na Dubaï bayebisa Kabila en face awa nayebisi yo Kabila na banquete nyonso batindi sur le terrain bouti kolanda même na mwasi oyo tobengi ambassadeur akondamné oyo tobengi ONU parce que baye okanga même na téléphone na ye oyo tobengi conversation entre ye na ba groupe rebelle yango omonaki MONUSCO azalaki complice ake kozwa oyo tobengi barwandais na Rwanda akoti bango na jeep na ye ndenge bayaki koboma ambassadeur po libabe wana ebabela Fachi bango baluka moyen bakontinue na bakarte na bango toyebisi bango cette fois-ci ata baluki Fachi na moi ata baluki ye na butu toyebisi bango nyile ça combattant d'élite nazo rappelé bino na moni quand même groupe ya bato moko bazolinga koattaquer premier ministre bazoloba premier ministre azali rwandais papa na opesa comme exemple combattant premier ministre azalaki oyo tobengi député vrai ou faux est-ce que batengaki na komba rwandais azalaki ministre ya transport vrai ou faux est-ce que bobengaki rwandais azalaki ministre ya sport bino est-ce que bobengaki rwandais mais lelo azalaki na Shekamine est-ce que bino bobengaki rwandais ntango mokonzi ya mboka atie premier ministre amoni groupe ya bato petite sœur na ye azali na parlement oyo tobengi ya Italie petite sœur na ye aza le seul congolais oyo azo défendre RDC devant bamindele mais yo lelo olingo koyebisa biso ete oyo azali rwandais papa toyebisi yo ke parce que acomprendre ete ayebisi baministre na gouvernement na ngai avant ministre yo ya Gouvernement 35 ministres. yaya alobi yakotya mbongo yebisa biso yakotya mbongo na yo parce que mpona avancement ya mboka tolingi te tobandela nsima rivière tobanda kozala su na baretard IDPS viva merci combattant lelo avant okota paster bazosenga ngai meme na baojo yaka osala na prière bazosala prière. Dieu Tout-Puissant, Créateur béni Jésus-Christ, toi le maître des temps de circonstances, toi le Créateur du ciel et de la terre, toi qui as vaincu même le séjour des morts, même à la croix, tu as vaincu nos péchés, Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde connaît encore fort plus qui est le grand miracle, Jéhovah l'Éternel. Nous voici à peine sur ce parlement, Seigneur Jésus-Christ, afin de parler des informations du pays, et tout le monde qui nous suit, de loin, les diasporas, soit en contact avec votre pays. Soit à l'information de votre pays. Je sais que le Dieu que nous implorons ici vous accompagnera toujours, veillera toujours sur vous, quelles que soient les maladies, les obstacles, des problèmes. Le Dieu que nous invoquons ici, tant que vous êtes toujours connectés à ce parlement, le même Dieu sera réponse à vos questions, à vos problèmes, à vos maladies. C'est pour cela nous implorons, Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ, le Dieu des Fachi et le Dieu des Congolais, d'être avec chacun de nous
que ce soit de loin, que ce soit de près, pour détraquer toutes les forces négatives qui, encore fortissent et les jambes, ce pouvoir. Nous te demandons, Jésus-Christ, toi, les concurrents en puissance, Jésus-Christ, qui n'a jamais été vaincu, le Dieu du calvaire, miséricordieux, compatissant, nous te demandons pour tout le monde qui vient pour quand même partir avec des actions négatives, que le Dieu du ciel ait donné ses pouvoirs au peuple congolais, laisse qu'il puisse prendre la prééminence, contrôle, défense pour détraquer tous les pharaons qui continuent, c'est-à-dire justice à suivre ton peuple. Nous te demandons d'aider chacun de nous, de visiter chacun de nous, pour le diaspora, qui que ce soit, la repose reste simplement à toi Jésus-Christ, les grands miracles, Jéhovah les éternes, les dieux tout-puissants.